Bienvenue na bandeko banso bozwi libaku monene na magazine ya lokini etumba pesa magana mona ya suka bajoka Serge Bwolo avant na fongola basango na ngale na pesi mbote na Flori Lubaki le Bogare pourquoi pas na pesa mbote na honorable Francis Bambele na pesa ka mbote na le président Champlain Émile Zola na pesa mbote na Patrice Bimbile le ngona fondo na Gary Mogao na président Gadia Mukulu na kofongola basango na ngale lelo na talisi na quartier 4 na commune ya Njili et pas wapi association de la diaspora na kombo ya ADN ikitaki pona kokone ko assister na matanga ya bandeko na biso kofoki na mboka ya France elongo na fondo ndeko na biso na kombo ya Vie Mapole elongo na Vie Lei Lutete yaki somo pe pasi mingi na balabala ampese na quartier 4 bolanda basango ndenge bandeko kitaki kuna na quartier 4 na commune ya Njili aleki suka na ningisa suivez. Bonsoir. Bonsoir. Papa Dokuto a matanga nana kufi. En tout cas, la kufi les grands frères nangai Mapole. Mapole, azaki taillé, azaki joué. Ouais, petit bali moi mi Njili awa. Ouais, yebani, maga kina na poto. Shiko. Il y a la kufi lobby. À partir de 19h, il y a na voye na matanga awa. Na bandeko tuiba ilugoni iko sala pona makamuna ye alors yaona za osenga vraiment na bandeko o bayeba kiye ke mapola mutuba beti baye na kati ya Njili awa ayeba ni makasi ya grand joueur lelo akufi comme tubenga ba parisien na France alors yaona za osenga na bandeko o bayabo nda bisho tuya okabula mawa biso na bango na ndenge ya malamu toza na problème te mobili te matata te mais tokabula bango na ndenge ya malamu yango na sien kaka merci na ndenge boyi otala ngai Merci. Bonsoir bana ya Aden. Comme d'habitude Mikolo vraiment batu na biso bakomo kufa trop. Ils sont en Njili, ils sont en France. Donc, tout ça, ceux qui sont sur place, se déplacer, quand on nous coûte en famille, tout ça, tout ça, le programme, ceux qui participent, ils allaient tout ça. Il y a Kofi Mapole, Moutounio, Ayebaki. Il y a un frère qui Mapole, qui est en Mongol, qui est en Mongol. Donc brusquement toki sango Mapola kufi et puis nanga mususu ande kona biso le isu akufi donc so dosi c'est pas ya ba Mapol awa donc nous sommes tala ko visiter famille ya lei on to compatir na bango donc Aden en deuil donc vraiment il ça la passe trop parce que to comme kufa trop mais bobo santé que objectif to zanango le quoi to za bomoko déjà ton idéologie beau s'adhérer pour nous satisfaire les besoins pour la commune na biso bon na tiki maloba na ndeko na ngai soka za pe na mama maloba mopsi voilà tozana ba vie fondro grand mobili na nini na assistance tu peux assister toujours pendant mort à Grand Mapole on toujours parler toujours sur ADN. Voilà, donc Njili nengi vie fonda lobi ke baliwa ya to bana mikolo na zalia on a contacté na zaki tout en avait fondé to assister moins na plus de 5 ou 6 matanga boy. Donc on est toujours ensemble. Grand Mapole là vient à biso bana ba France donc vient moko na ba service mingi et puis abaza ya na ngai ya na biso donc voilà, j'ai pas grand chose à dire voilà. Toujours pour assister à matanga Grand Mapole. Tous allés à voir na ba vie mobili na ba famille nyonso tous na bango. Voilà, merci. Toza kaka na même avenir mpese na quartier 4 et pas yowapi ba joka ba kufa balé ezala ki na Vie Mapole au moni on to leka to komi sikoyo na deuxième partie na biso oyo ndeko na to pe na kombo ya Lei Lutete ala ki moko ya acheter un joueur akufa ki na mboka ya Paris toujours na France bola ndenge interview eleka ki na bana ADN longo na fondo na ba sintingi bolanda. Bonsoir bana Aden. Donc tu es en urgence babengi biso
parce que toza na DD na balabala moko na PC. Donc toza na Mapol na Lei bakufa ngo azaki na ndako mopsi abengi ngai kani tosalaka mpe akutana na bafamille vraiment ezosala pasi mingi na njili bato tofai na poto tokomi kokufa mingi eza mokano ya nzambe moto moko akoboboya makanisi ya nzambe aza te mais ndenge tosololaki na bapasi na baproblème boye fo tosungwanaka fo tosimbanaka fo toya kotalaka bandeko oyo bakweli makambo yango tokosala sikoyo. Donc vraiment félicitations na bana nyonso ya Aden oyo baza na njili ndenge nauti koloba bana Aden tosimbana tosalisana soki moto wana likambo ndenge kaka tosalaka. Donc vraiment félicitations ezala awa ezala bandeko bana poto na cadre ya Aden na compte Aden. Donc mbote mingi vraiment félicitations surtout na Gary Mogao na trésorier Ndombasi Marcel na Lisungi parce que koto pe faut esengaka moi eloko. Donc na sengi merci vraiment na Lisungi bosalaki. Et puis na pesi mbote na bato nyonso ya Aden vraiment biso awa pe toza na mopsi toza nyonso ya njili olinga te toza na kati ya Aden. Merci nzambe azala na bino abatela bino epa boza na mokili mobuya bana njili. Merci. Oui, bandeko babolingo bozomona awa lolenge Aden ekenda ko assister pe ko visiter bandeko na tonga ya pasi wana le fondateur Frondo akitaki na quartier 4 na avenue Mpese kotala bandeko oba na pasi okanza bayana bango banoko na bango batotika bona mboka Paris ndongo moni fondateur wana akenda kotala bandeko sali pasi mingi na mitema mais ye tellement amesana na kotala pe ko assister yango mona kenda ko assister boyo kandimbola ya ndeko moka famille pe aleli awa na micro ya 100% Etumba. Bonsoir. Bonsoir. Ndeko tokuto aveni. Aveni PC. Mais programme est dans pour matanga. Bon, programme matanga dans le mois tous en beauté parce que faire tout du lobby. Il y a lobby à 20h. Donc pour c'est le programme pour na batu ya Europe. Celui ba le programme ba PC biso absolument ba nini to website na ndeko tous na ba kilo. Comme on a ezali lei lutete. Donc comme on a yamboka nyonso ezali lutete vadiambo. Afin na France. Akufaki banda. Akufi depuis hier à 20h. C'est pour la fin. Voilà, merci beaucoup. Venez le bagui. On peut essayer. Merci. C'est bon. Ok, bon, toujours dans ADN, toujours connecté dans le cadre de Makamba Matanga. On a PC numéro 6, on a assisté à Viefondro. Matanga ya lei le TT, donc frère Nabiso pour la France. Donc de l'obika ADN toujours ensemble. Tous ensemble, nous avons fait fondre le bateau dans un makambo de Kenya. Vraiment, nous remercions Mingi. Moto le bagi makamba penge ba image ba message en Mingi président Selema en France kuna. Et puis David Ndombasi et puis Aïdé Sou. Merci à toi Nabino Bozakuna, tous toujours ensemble Nabino. Voilà, Minga le bateau. Merci. Merci. Bon. Ok, bon, toujours dans ADN, toujours connecté dans le cadre de Makamba Matanga. On a PC numéro 6, on a assisté à Viefondro. Matanga ya lei le TT, donc frère Nabiso pour la France. Donc de l'obika ADN, toujours ensemble. Tous ensemble, nous avons fait fondre le bateau dans un makambo de Kenya. Vraiment, nous remercions Mingi. Moto le bagi makamba penge ba image ba message en Mingi président Selema en France kuna. Et puis David Ndombasi et puis Aïdé Sou. Merci à toi Nabino Bozakuna, tous toujours ensemble Nabino.
Voilà. Ah, minga olobate. Merci. Merci de nous avoir suivis. Na komi na souka na ngai ya magazine pe communication en lelo. Na komi na souka na korobake. Merci na bino bonso botaki mo na souka na pesi mbote na Francis Bambele ya honorable bana chango. Na bienvenue vangaste na circuit to mo na bino bonso banda biso bwana Aden ya le ya 60 ya diaspora nyoso bana njini nyoso. Sule nzongo ki foulard Montero bambote na bino nyoso. Na lobaka boye soki na komi na souka na ngai magazine na lobake. Makila ya ngungi basala yango budente awa lingo bombanga ozwanga te nasuki nanga awa na baka munungi edi bitalika mbote ngana bino à la prochaine innocent. Merci Seigneur.